Bandeko, comédien na biso vie de loin, et bongi aya na poto, presse iye na famille na nyonso. Soki totali malamu vraiment, vie de loin, oya biso na situation na ye, soki tolandi vie de loin, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba yango comédien na biso vie de loin azwa traitement azana courage pe azwaka traitement na ye chaque jour, c'est vrai. Alors soki botali aspect na ye na courage oyo azanango bokomona ke santé na ye eza kokende bien, énergie oyo azo dégager santé na ye eza kokende bien. Alors lokola azana condition physique bien, santé na ye ezokende bien, sikoyo akokozala na apparence oyo aza nango te. Nakosi bino te, bozomona yango clair. Liboso azalaki na apparence ya mabe, sikoyo mpe aza na apparence ya mabe. Mais liboso azalaki na apparence ya mabe, fatigué, malade. Bozala komona azo souffrir, akende kosala ba théâtre na ye, aki asali azongi, mazalaki toujours na souffrance, ape makaya trop, azalaki na fatigue ya kosagana te. Mais lelo oyo, bozomona vie de loin, azokende kosala ba théâtre na ye, azape na site na ye, abali, bozomona bino moko ke oui, traitement na ye, diagnostic, azwaki na Afrique du Sud, grâce ya mama di mama, en tout cas, na grâce à Nzambe, et puis si bien résultat kitoko. Vie de loin, soki botali comédien na biso, acteur na biso, aza na condition physique sikoyo ya bien. Aza susu ya kolemba lemba te. Mais aspect physique, eza toujours ya mabe. Bien sûr, aza pe akoli, aza na batango akala te. Mais na condition physique wa komi nango. Nandengi azwaka isoline na ye, traitement na ye chaque jour. En tout cas, aza mutu moko azala na poto. Parce que condition physique azalango, na poto, akobanda musala ne bien, pe apparence physique na ye eko changer. Bandeko, eza nécessaire apparence physique et changer. Parce que soki azaka en apparence physique oyo ya malade, ezolakisa ke quelque chose ezokende bien te, côté alimentation, côté climat, côté biloko mosusu. Ezokende bien te, ezoconcorde te na traitement oyo aza nango. Parce que traitement eza bakisi, foko yebango, kisi eza poison. Ate bikisaka biso meza poison. Sikoyo kolia pe na yebi kaliaka na ye. Mais soki physique et apparence physique ezo dégager bien te, ezo lakisa ba protéine, ba vitamine oyo aza nango, po azangi yango te, aza nango, mais ezali en désordre, ezali en ordre te. Yango wana aza mutu moko, reste na vie na ye, fo vanda kaka na poto, akende Afrique, ndenge ba anse lozolo, ba kendeke. En plus, koya na ye na poto, eza kaka po na intérêt na ye kaka te. Eza pe na intérêt ya famille na ye, bana ne ba kotanga na poto, mwasi na ye pe aya na poto. Po soki vie de loin aye na poto, premièrement, ako continuer traitement na ye, pe alimentation eko koma sikoyo, ba régime moko ya bien, azo lia bien pe, azo to sa régime, pe biloko moko ya goût, azo lia ngo pe na goût na ye. Alors madame ina pe tanga koya na poto, na bana, mbala moko bana, bakomi pe kotanga na poto,
vie ya famille ekomi bien. Et puis les choses madame na ye lokola azana vie de loin, tango vie de loin akokoma na parents ya kitoko na beauté ya madame na ye, en tout cas harmonie ekoya susu makasi na famille. Soki pe madame na ye ndenge azawana ndenge bazalaka lelo na vie de loin, soki sa koma na ye na posa ya koboya vie de loin, eza pe susu bien pour na madame ya vie de loin aya koboyila vie de loin na poto. Parce que madame ya vie de loin soki pe bolingo sila na vie de loin, pour vie de loin aspect chanza ou bien na mbetu makambo kendeke lisusu ndenge kendeke te, alors madame ya vie de loin na Congo eza presque impossible pour lelo aboyana na vie de loin azwa siko mobali ya servir ye bongo, donc ako supporter kaka vie de loin tilewa. Alors bandeko eza bien te nyonso wana, eza bien te soki madame ya vie de loin azana posa kabwa na vie de loin, eza bien te akoka te azala toujours na vie de loin oyo azo satisfaire ye na eloko moko te na mbetu ni na beauté ni na nini, kaka nde na vie ya famille. Mais soki bayi na poto vie de loin a récupérer image na ye, akoko récupérer force na ye, bakoko zala ensemble. Soki mwasi ya vie de loin bolingo eza nango kaka te, alingi ne susu vie de loin te, eza susu bien pote na beauté oyo aza nango na kilo oyo aza nango, aluka mobali oyo akoki na kilo wana. Vie de loin pe azwa mosusu oyo asepeli to atikala kaka homsel asalelaka biso bateatre lokola pe saboti madame ne bazala na bonne relation comme ba ex. Do bandeko vie de loin soka ye na poto ekosunga vie de loin, ekosunga famille na ye, ekosunga pe mwasi na ye, ekosunga vie na bango ya couple. Soki pe sungi vie na bango ya couple te, ekosunga vie de loin ye na parti na ye, ekosunga pe madame na ye parti na ye so bakabwani, surtout le konga nazo souhaité baya na poto bakabwana. Alors si mabana pe soki bango bakabwani na harmonie bazo yokana, en tout cas bana pe bakozala na harmonie, bakotanga kitoko na poto pe poto bakozala kitoko. Alors lokola pe vie de loin azakter na biso monene ayebana akozwa ba valeur na ba loge ne nyonso, akobumela pe te azwa mwasi mosusu soki alinga bala. Mwasi pe soki susu abayaki na ye penza vie de loin akobumela na ye pe te azwa mobali ya guna ye, to atika ne femme seule abanda kogute sikoyo elengi ya nzoto na ye oyo a passé 10 ans ntango mosusu nayebi te, lokola vie de loin passé au moins 10 ans ya malade, soki 7 ans en plus malade yango eza diabète, bolobaka diabète surtout ndenge abanda kozwa traitement te na état santé na ye, parfois mwasi wana pasa ata nyonso azoyoka susu bilenge ya nzoto te, atrompaka pe vie de loin te. Alors lokola aza jeune awa soki akabwani azala azwi mobali mosusu to femme seule, surtout nga na kopropose ekuta azala ne femme seule mpo amekaka sikoyo arécupérer baretard wana. Mais toujours à cause de la vie de loin makambo te bazala na bonne relation pour lokuta mutu esalaka barankine botebele. Mais soki asali ne lokuta te bakokabwana bien, vie de loin a récupérer apparence na ye, traitement ne peut continuer, akokosala pe vie na ye, basi pe bakoboye te po aza na succès aza na kombo, mwasi pe soki bakabwani kote akokende akoprofite na ndenge na ye na mbongo ya bana na mbongo ya bandozwa. Alors mbala moko mibali bamampuiste baza na bango ebele awa, akozwa moko na bien bakozala bien, akorécupérer baretard, donc mutu akozala na perte na bango eza te. Soki mpe bakontinue vie ya famille, mwasi ya vie de loin amesa na ye bongo alobi ye importance eza kaka fille ya famille, ye eloko eleki famille eza te, wana lisusu merveille wana ezali lokumu ntina nkolo, surtout lokola basalaki mariage eza kaka lokumu na mokili oyo te, eza kaka esengo mpo na bango te, mais ezali lokumu na paradis. Vie de loin na mwasi ne bazala ensemble tiliwa.
Ce qui peut quoi ça y est, moi c'est satisfaire et ça toujours bien. Ce qui peut aller satisfaire te à mon kaka, aza bien na vie na banga couple, a préférer kufa na vie de loin pe a préférer kufa na moi chine base à la famille en tout cas bandeko. Famille est sacrée et donc les famille est athée. Mais le quoi bien kaka baya na poto. Alors, vie de loin. Bon, mais quand tant mosusu, ce que le bossa la cagnotte et go simba na éviter pour Niki Menga. Basala qui cagnotte, il y a inutile. Mais yo sikoyo, il y a utile. Aux appels utile. Bon, na éviter. Mais ça vraiment utile. Qu'on les capable pas je crois, la société à bas congolais. Bon, on capable de toutes les façons, nazaraka kenien. Oui. Na ibisibino nationalité na. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.